Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Sénat a proposé Kotamoko Pona, ba personne vivant avec handicap Pona Likambo Italie gestion ya chose publique concernant détournement ya ba millions de dollars oyo et yibamaki topé ezali révélation oyo salami na bandeko ya médias internationaux oyo sénateur avis Joseph Kabila pe famille naye ba détournaki. Ministre Patrick Mouyaya a répondaki sur question yango lors ya briefing oyo esalimaki mokolo ya lobby na collègue naye ya industrie Julien Paluku esengeli ko appelle Susuke grand meeting de vérité. Il y a une de presse qui basa et salemaki mokolo ya samedi na fikin et yindaki mabe population ayaki na ndenge ya kosakana te pe ile presse qui basa atalisaki démonstration de force oyo pona kotalisaki azali parti ya munene oyo bazali ko soutenir chef de l'état na kati ya union sacrée wana quelques sujets oyo to développer na édition ya mokolo ya lelo ka NB News première chaîne d'information en continu na lingala ya mardi 23 novembre 2021 oyo nazo ko souhaiter bino pe bolandi malamu. Sénat a proposé Kotamoko ezalaka réservé pour la personne avec handicap na likambo o Italie gestion ya chose publique. Naomi Mpila a plus sur les détails. Depuis la présentation et la loi portant protection et la personne vivant avec handicap, et salimaki lundi 22 novembre 2021 na Sénat, wapibisika balobela ki likambo yango parmi ba proposition o ezomi na kati ya loi yango. Pénalisation et utilisation d'enfants mineurs comme guide de personnes vivant avec handicap. Yango ezali configuré parmi les innovations et même la commission politique administrative et juridique. Il y a Sénat la proposition de loi portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap na RDC. Président de la commission PAJ. Sénateur Jean Bakomiko alobaki yango na interview akordaki mokolo ya lobby atalisaki que innovation ya makasi ezali que esengeli kota moko ezala toujours réservé na ba personne vivant avec handicap na o etali bongo gérance top gestion ya ba chose publique na ba niveau nyonso c'est-à-dire na gouvernement na parlement na sénat attaque na ba institution nyonso. Ba personne vivant avec handicap et saigné ba se retrouver pour ba bénéficier d'assistance moko particulière en même terme de formation que bateau bazali normal formation et cause adapté na condition na bango pe lisusu ensemble de loi ya ko pénaliser exemple bateau ba utiliser ka bala miki lokola ba personne assistante na bateau o bazali handicap. Même na o etali bongo ba bien par exemple ko exploiter bien appartenant à personne avec handicap pour la cause du handicap naye et cause désormais pénalisé mobeko et seigneur les gens makambongo nyonso en charge. Rapport à la commission mixte socio-culturelle, genre, famille, enfants, PPAJ du Sénat sur proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap. Et ça qui a adopté na unanimité au cours de la séance plénière il y a lundi 22 novembre. Na suite il y a vif débat au qui bon la chambre haute il y a parlement bureau accordaki 48 heures na ba sénateur pour la faire parvenir na commission ana argument supplémentaire avant vote na prochaine plénière ya loi yango et sengeli koyeba que texte oyo en seconde lecture na Sénat et ezali ko définir peut présenter une capacité physique, mentale, et intellectuelle, sensorielle, durable na ba personne atteinte avec albinisme, na problème physique ou handicap, bangonyo so essayer la protéger, pe mobeko ya mboka na biso e kolandela yango pour la protection na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Briefing salemaki entre Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, na collègue na ya industrie Julien Paluku et Sikawapi, deux ministres oyo ba répondaki na quelques questions ya ba jeunesse o bazalaki wana bolanda awa ba détail et pesami na nomi pia.
Porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaka Temboué, a exprimé qu'il lundi 22 novembre, n'a saisi à Congo Hold Up un travail d'enquête aux qui mené n'a plus de 13 médias internationaux, puis ONG, au Bazali Kotalisa, présumé détournement et à fonds publics, n'a clan, il y a ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Pour la ministre de la Communication, Pémiti Mbokanabiso, a Taliseki que fait révéler une enquête au Congo Hold Up. Et Zali Bongo surprenant. Enquête Yango, Zali Kosunye, que ancien président de la République, Joseph Kabila, na famille naye, détournant 138 millions en 5 ans, na complicité na BGFI Bank. Patrick Mouyatel saki que banque DGFI indexé na faire oyo eza ko reconnaître fait pe bazali prête ya ko rembourser somme ya 48 millions de dollars. C'est là communiqué moko epesamaki na IGF. Na maloba na ye atalisaki ete nouvelle oyo ebimi ezali surprenante makasi parce que c'est ngeli ko ça la différence entre mosala et salemi par exemple na IGF na misala oyo ezali ko salema na ba professionnel de médias. Ba professionnel de médias batanga ba dossier pe bazali koni na oyo etali bon ko pesa ba élément bon ko sala banquette pe ko bimisa ba questionnaire. O batindaka na bato bazali habilité bango batindaki na Banque centrale du Congo na ministère ya finance na inspection générale de finance pe na ba collègue membre ya gouvernement o ba collaboraka na anewana na boye ba information nyonso ezalaki réuni pour na kobimisa enquête oyo pe atalisaki que gouvernement congolais esengeli kanga maboko te ministre ya justice esengeli a se saisir na dossier pour na koyeba suite nini kopesa maloba yango elobamaki lors ya briefing conjoint au Salemaki na collègue na industrie Julien Paluku. Patrick Muyazali ko estimé que face à la allégation au gouvernement congolais et singulité tikala insensible à rassurer que ba personnalité non société ba cause entendu par la justice ya mboka na biso ministre de la justice a komaki na parquet le 20 novembre dernier pour na couper sa injonction d'enquête et de poursuite parce que ba ko tikala boete suite ya ba allégation au epesa maki et c'est ba kene muzindo pour na koyeba vérité nyonso Congo Hold Up ezali mosala d'enquête collaborative ba médias internationaux et belé bazalaki na kati pe ba participa ki na ba investigation yango bango basali mosala oyo pendant plus de 9 mois pe au total ba examinaki 3,5 millions de documents o ezalaki analysés pendant ces temps pour babimisa mosolo o babimisi to pe ezalaki détourné 138 millions de dollars na boye ndenge patrimoine alobaki justice nde kolandela nyonso pour na kopesa vraie version pe koluka koyoka pe ko sanctionner bato nyonso batangami na kati ya rapport oyo donc à faire ango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Meeting de vérité, il y a UDPS qui base sur la question nyonso oyo ezali ko sala actualité na mboka na biso bazala ki bongo samedi 20 novembre na Fikine pona kolobela ba kinois surtout ba militant na bango ba yake belé pona kotalisa bango ndenge nini parti ezali ko évoluer pe ndenge nini mboka ezali ko évoluer na soutien na bango oyo bazali ko sala na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo héritier Lukoji appelé sur ba détail. Ndenge ezalaki prévu que samedi Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui basa ba organiser meeting moko populaire ya monene mokolo ya samedi 20 novembre 2021 na Fikine et sengeli ba ke meeting yango et salemaki kitoko po ete population ba répondre qui présent pour na koya koyoka parti oyo bango balingaka kolobela bango vérité par rapport ya nyonso oyo ezali koleka na mboka na biso président na secrétaire général ya parti meeting oyo ezalaki ya vérité pe ya soutien na ba institution ya République démocratique du Congo pe lisusu occasion pour na maître Séraphin Umbaka Pepe ya ko fixer opinion sur ba question d'actualité ya mboka na biso na ba question liée notamment na mise en place ya nouvelle CENI état de siège ba différents voyages ya président Félix Tshisekedi Tshilombo pe dernière marche ya bloc patriotique nde yango esalaki objet ya speech ya numéro 2 ya parti membre ya Union Sacrée Oyo. Na ko aborder question ya CENI parti cher na Augustin Kibasa Maliba ba sengi na bloc patriotique oyo azali ko protester contre investiture ya Denis Kadima Kazadi na tête ya CENI commission électorale nationale indépendante qui ba se prépare kana bango déjà na ba élection na 2023 au lieu ya ko multipliaka ba marche oyo ezanga mutuna makolo ezali ko pesa bango retard ya pamba désignation antérieurement pe investiture ya Denis Kadima c'est salemaki déjà de manière régulière
tika ete bandeko na biso ya bloc patriotique ba se préparer na ba élection ya 2023 avec Denis Kadima na tête ya Seni ndenge ya déclaré qui sera fait umba liboso ya ba militant oyo bayaki ebele pona koyoka vérité yango pona secrétaire général ya IDPS Kibasa alobi ete train ya Seni ezali kokende pe ezali déjà en marche oyo akotikala kidiba italien Denis Kadima azali déjà investi na chef de l'État pe bandaki déjà musala na ye ezali na yende tokosala na musala pe yende akotika la wana donc bobonga maka déjà pona kokende na élection na 2023 bako Sabino Tendenge affirma qui sera fait umba kaka na même idée UDPS Kibasa a réitéré pe lisusu soutien na ye na candidature ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 2023 pe azali ko garantir ye majorité absolue na Assemblée nationale. UDPS lisusu par ailleurs azali ko soutenir ba différents voyages ya chef de l'État oyo ezali na vocation ya ko mboka na développement. IDPS Kibasa bazali ko encourager chef de l'État ya ko se rendre partout et sikawapi kimia sécurité paix sociale ya peuple congolais ezali ko benga ye ba oyo nyonso bazali ko critiquer ba voyage ya président de la République ezali bangonde ba pia mboka na biso pendant plus de 18 ans donc tozali na leçon moko ya ko recevoir et pas ya ba fossoyeur oyo te ya République ndenge ya déclaraki devant foule ya ba militants oyo bazaki rassembler liboso na ye na Fikine. Il est à mettre en garde l'ancien voleur nyonso ya République démocratique du Congo na ko féliciter pe sous chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge a instauré justice moko digne parti cher na Augustin Kibasa Maliba ba prévenir que inspection générale ya finance avec Gilles Alingete na justice congolais bakolanda bambongo nyonso oyo ba nyonso ba giramboka oyo baiba. Enfin, IDPS Kibasa a renouvelé soutien na ye na état de siège aux qui décrété na chef de l'État na ba province ya Nord qui vous paye Ituri pour na commettre fin activisme ya ba groupe armé na partie est wana ya République démocratique du Congo attaque au bateau mususu bazali ko sepla na yango te miyibi oyo ba yibaka minéraux kuna bazali ko mona misala na bango bazali ko beba par rapport à l'initiative au chef de l'État azwaki donc bango bazali ko continuer ko soutenir état de siège et umela wana pomboka ils ont besoin Yakimia. En tout cas, UDPS Kibasa Maliba balakisa ki démonstration de force na bango pour na kotalisa na mokili ete bazali partir monene na mboka oyo pe bazali ko rassurer chef de l'État ete bako pesa ye majorité absolue na kati ya Assemblée nationale Kinshasa et qui partout. Beltesco toujours wana pona ko soutenir pe ko accompagner population congolaise na ko tiara bino ba article ya ndenge na ndenge ya kitoko awa acheli bino sous ba chips ezali kitoko na ndenge ya ko sakana te surtout oyo nanu mekite sombaka na kona bino pesa bana o pesa biso raison toujours na souci ya ko sunga ba congolais na ko pesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco ayeli susu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yeloko malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oyo bimisiko oyo ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kotia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango ba benga yango croutos yango ba benga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Beltesco biso toyaka wana poto sunga poto créer aptitude de consommation na bino ba consommateur
ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco ya nwanande ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Journée internationale ya Bible et salema ndenge nini ekoma tina banda kuna biso ba détail awa ezali kopesa mana Naomi Pila landa yo mutotanga Bible te oyo ba place Bible uta na ba traducteur nyonso o basala yango bolanda. Le 24 novembre chaque année mokili célèbre la Journée internationale de la Bible. Journée internationale de la Bible est une initiative originaire des États-Unis. Wapi, plus particulièrement, il y a l'association de la Bible au Basuitaka pour promouvoir Journée de la Bible du 24 novembre 2014, plus ancienne. Vous allez retrouver même injonction il y a président Rochefort en 1941 où a célébré le week-end de la Bible à l'occasion il y a moko il y a la célébration. Il faut qu'il y ait une origine américaine pour comprendre journée en gros et c'est un but il y a encourager lecture de la Bible. Intention ils allaient affirmer clairement que Bible est bombi ba secret à makasi pe bombi ba réalité o ekoyi ko sala que moto a vivre pe azala heureux na vie na ye. Ezali moko pe ya occasion ya kosangisa ba o balingaka nzambe pe balingaka loba na ye pona kotanga Biblia. Journée mosusu mondiale o esalema la référence ya Bible ezali journée mondiale de la traduction fêter le jour de la Saint Jérôme, saint patron des traducteurs, pe premier traducteur ya Bible en latin. Et c'est que Bible chrétienne et comme na grec pe Nouveau Testament yango ezalaka rédigé na ba langue ebele ba chrétien ya monde latin bango bazaki ko utiliser traduction latine ya livre yango traduction na yango et salema batango mingi sima ya invention ya imprimerie ezali moko ya ba livre o etangama makasi na mokili mobimba pe yango ezalaka livre ya liboso kozala imprimer na kati ya mokili. Bible ezali ensemble ya ba texte sacré pour le juif et les chrétiens. Yango ezali ba diverses confessions. Ezali ko inscrit ba livres différents kati na yango. Bible ezali ko rassembler collection des écrits très variés, ba récits d'origine historique, ba récits d'origine prophétique, poétique, pe bongo na bongo. Rédaction na yango et salema entre 9e siècle avant Jésus pe 2e siècle avant Jésus pour l'Ancien Testament, pe 2e moitié à 1er siècle, voire début à 2e siècle pour le Nouveau Testament. Bible hébraïque ezalaki na forme wa bibisika tokuti Torah o babengi loi pe lisusu ba prophétie o ba prophète batikaka o ezalaka mise ensemble ba époque mingi koleka wa bibisika batu bakina kolanda pe kozwa ba écrit nyonso pona kotia ensemble pour former Biblia. Kasi essayez koyeba que Bible chrétienne o ezali kozwa bakano ebele na ba époque leki mingi selon ba confession ezali composé na deux parties Ancien Testament o ezali bongo mingi ba livre historique pe Nouveau Testament wapi la plupart ya ba église chrétienne ba la ka relative na vie pe lisusu na ministère ya Jésus-Christ. Ezali bongo la kati na yango na ba évangile canonique des actes des apôtres ba épîtres et pe lisusu esuka na Apocalypse. Lelo mokili ezali bongo kokanisa pe ko célébrer journée ya Biblia o ezali moko ya ba livre o etangama makasi si pa livre o etangama koleka ba livre nyonso na mokili mobimba. Que vive la journée de la Bible. Kinshasa eleki partout. Kindoki politique moko ba émission oyo déjà ezali na chaîne YouTube na biso NB News esika pe ba congolais ba yaka sans tabou ko beta masolo ko analyser pe ko critiquer actualité ya mboka na biso pe ko pesa ba proposition pona ko ba solution oyo e ko sunga rapide mati di Congo avancer ezali moko présenter na mwana mboka Naomi Pila Polanda kasi ko bosanate o s'abonner pour o rater bilingi ngeliti.
mafuta ba image yali ba oba kolanda ba ebi ba obali na mi kilia lopoto ba ebi pe ba mona ki ba image au temps réel ba obazala ki na terrain yo zala ki na terrain yo mona ki na boulevard te lo lenge ba gaz ezala ki boulevard ekomi rouge o mona ki te tongo to ingi to kota kaka na boulevard kokota ya liboso mais on dirait biso nde tozala ki ba FDLR on dirait biso nde tozala ki ba ADF nalu na koyebisa yo lo lenge gaz ebetaki yali pasi pe mawa soki ali moto moko ozali moto ya asthme to moto moko ana problème ya pema na ebisa yo okokoka te kutu ebele lobi bandeko ba manifestant ebele bakangamaki lobi yali kutu na ba manifestant te ba oyo misusu ayaki na ye mosala ayaki na ye mwa coup de main mais gaz tellement ezalaki makasi azala na problème ya pema akangami donc ya pasi pe mawa yali ete toko comprendre bay o bako kamba bako tia plus ba moyen bako instruire na ba policier comment ne pas laisser le manifestant ou la population de manifester. Au Kolobete, site non autorisé. Maman ou ali journaliste monene, on a coupé sa respect mingi. Webi yango ke pona ko manifester, tozali na régime oyo babengi ya information te mais ya autorisation. Boni de Congo bila Kolobete a autorisé te non yali na prérogative na été biso tokenda ki epa ya mwana mboka ngobila ko informer à la veille de la réunion ko informer lo lenge constitution na biso elobaki to informer ya pas si pe mawali nini to komona mauvaise foi de la part de monsieur Ngobila akwebisa biso nini non il faut délocaliser site na bino to lobi oh mais moi la mboka Ngobila to délocaliser site ndenge nini pona biso cible et ali seni pona nini parce que il faut to lancer message na moi la mboka kadima na bureau na ye oyo ezali bongo bureau moko na couleur politique ya union sacrée ke toboyi maponomi ya moyibi toboyi seni ya moyibi esengeli na bango comme bakomi wana lolenge ya moyibi na lolenge oyo respectaki mibeko te ba longwa mwana mboka Ngobila lobi te boali na deux choix soit bokei stade Vélodrome soit bokei oyo babengaka stade Malula tolobi mwana mboka Ngobila peuple congolais lobi toali na temps ya kobeta balete na ba stade oyo poneli biso biso to sali oyo constitution elobaki to informer yo ya pas peuple royali to yokana kite to bimi na sima ko bima na biso to yokanzo kande a instruire na ba policier to yokango bongo la monoko ya général Kasongo que il y aura des arrestations il y aura même des tirs de balles en plastique, il y aura une répression énorme. Donc, moralement, beaucoup sentirait te baluka qui va bangi sa population. Maintenant, couper sa population longonia. Comme on a été mokolo ya lobby malgré ba intimidation. Malgré union surtout bango balobaki population lobaki trop pasi eleki tokobi mana balabala pe population la qui était yende ali souverain primaire. Lelo question etunami ezali comportement ya basi mingi oyo balingaka na libala na ye ndeko ya mobali aya kofana na ndako wana te bakongolais bareagisaki boye na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende Bolanda. Basi mingi ya mabala bakoka kofanda na ba belle famille na bango te misusu balobaka ke ba belle famille bazalaka trop problématique misusu kofana na bango bakomi ko contrôler pe ko contrôler ndako na yo soit disant eza ndako ya ndeko na bango mingi bayaka nde pona kotia trouble bango malamu bava na musika pe ndeko na bango asunga kaka bango na musika mais kotala kote mususu c'est vrai que basi mususu bakoka na bango ba problème te surtout ko soit na ka er nyonso na ba semi ki ya basi kasi kote mususu pe basi mususu
bazalaka mitema mabe pe egoiste azomona kaka soki bandeko ya mobali baye kuvana na ndako ne bakotia molunge alingi abénéficie na bozwi ya mobali na ye moko lokola ye nde moto anyokama mpo mwana yango akoma oyo aza lelo yango biso magazine KNB News totunaki na bakongolais soki comportement ya basi oyo balingaka kofanda na babelle famille na bango te ezalaka malamu toevita kaka baproblème parce que bato bayaka na ndako bazalaka bato aluka baproblème ezongisaki asalaki epesaki ekendaki ezongisaki donc mpo na nga mpenza toevita na biso baproblème parce que façon biso tomemela makambo na biso na kati ya ndako mwasi na mobali ezala nde mosusu yo mpo koya oyo komona façon biso tokumbelela foyer na biso yo omona yango niokola vie na biso arespectaka ye te boyeboyeboyeboye en tout cas en bref toevita nde baproblème toevita baproblème na kati ya foyer te esimba te aya azwi akei na ye me ya kovanda esika moko esimba te mpona fuita bacomportement oyo ya koafishe na oyo yanga esimba te toevitaka ye azwi na ye soki ya kolia ya komela ya kolata ya mbongo azwi na ye me ya kovandaka totika libele kosimba te basi oyo balukaka bandeko ya mobali bafanda te presque batala bafanda bandeko na ndako ya bandeko basemeki bavanda na bandako ya bandeko ya mibali na bango te bayaya na bango zalaka po bango balukaka intérêt personnel ya ngambu na bango kaka bango balukaka intérêt ezala personnel na ngambu na bango baleki na ye baya batonda ebele par rapport ya bandeko ya mobali bacomportement wana vraiment eza bien te azotala baintérêt ya famille na ye azotala jamais baintérêt ya ngai mobali oyo nazoluka mbongo mpona pesa ye mpe libota na nga elia azotala ka baintérêt na ye conseil nakoki kopesa na basi ya bongo soki bandeko na nga baza mabe fo koluka koteya bango omeki kopesa conseil esimba oteyi bango mais soki ozotalaka intérêt na yo eza malamu te eza vraiment mabe mpo ndeko na bango ya mobali nde alukaka mbongo tobalanaka obali mwasi mpo tosungana les deux familles ebénéficie et non que famille moko ka ebénéficie basi oyo basalaka makambo ya bongo il faut kotika eza vraiment bien te comportement wana eza mabe mpo ndeko na bango ya mobali esengeli babénéficie na ye neti basi oyo baza na comportement ya bongo il faut batika mwasi nyonso il faut asepela na famille ya mobali na ye lolenge moko mpe asepelaka na famille na ye moko sepela mpe na basemeki na yo lolenge mpe yo moko mpe osepelaka na baleki no na kati ya ndako na yo eza ndako aya na bango ifo bango mpe bavanda eza mpe ndenge moko mpe baleki na ngai mpe bakovanda na ndako wana eza mpona de famille eza mpona famille moko te basi ya lolenge wana oyo bakabolaka mabota ya bato baye bakuti ubie mobali azalaki na leki na ye ye asali moye nyonso kaka eleki wana akende bango batikala na famille na bango eza mabe ifo kotika bongo eza mabe linga famille ya mobali mpe akolinga famille ya mwasi eza kokabola famille ya bato bakolinga na bango yo te me singa libote ebendanaka mekatanaka te linga bozala na contact na de famille nyonso ekozala bien mpona libala belle famille na yo baza kaka famille na yo toyebi ke ezalaka facilité kofanda na bango surtout soki baza mwa bacomportement mabe kasi il faut kaka oyekola kofanda na bango mpo deja okota na famille na bango mpo s'engage na mwana na bango sala kaka lokola ndenge aire moko obebanaka na bandeko na to mpe na famille na après boyokani na nsima soki kaka otie bongo na motu okomesana na mabe na bango mpo okomona yango lisusu te donc conseil tokopesa yo ndeko mwasi nanu tobali yekolaka deja basemeki na ntango nanu tokoti na libala mpo obima motema mabe te un jour Kinshasa et l'équipe partout. Des rencontres na compte, il y a 27e édition, il y a l'Inafoot. L'Inafoot, ils allaient toujours continuer dans la province, puis à la ville de Kinshasa. Lobby des rencontres Betamaki, FC Renaissance, à Kotanaki, na TP Mazembe. P côté à Chikukuba, Betaki Bongona, AS Vita Club. Bolanda ba détail dans le reportage. Deux rencontres, il y a match aller, il y a championnat national de football Ligue 1 et Betamaki Mokole Lobby lundi 22 novembre 2021 à deux stades, il y a République démocratique du Congo. Dans le stade, il y a Kachalabonzo, la Nambojima, association sportive. Vita Club, il y a Kinshasa, s'imposa qui largement devant formation. Il y a Union sportive Tchinkunku, il y a Kananga na Kasai Central, na score Moko, il y a 5 buts à 1. 5 buts à Moscovitz, Bongo Zalaki marqué respectivement na Mbarga Oyo a signé qui doublé na ye na 3e minute puis na 45e minute. Le Lepoye a Tchaki Binaye na 13e minute.
Temopeleye achaki yaye na 77e minute, Mayamba na 81e minute. Par contre une nuque bi ya ba Corbeau Kanange yango ezalaki bongo œuvre ya Samuel Foura na 84e minute. Malgré succès oyo ba poulain ya coach Raoul Shungu batikali toujours 4e na classement avec 17 points na 7 sorties aussi babeti déjà, tandis que Union Sportif Chinkuku Yeti Sikoyo azali atana victoire mon côté depuis début à compétition, donc atikali na 19e place avec 5 points na 10 matchs oyo ici à Beti déjà. Par ailleurs na stade ya Mazembe ya commune ya Kamalondo na Lubumbashi, chef lieu ya Okatanga tout puissant Mazembe a s'imposa qui devant Football Club ya Renaissance du Congo oyo ya Kinshasa na score ya 2-0. Bile Kopé Passia Mwambande bazalaki babiteur ya Bakorbo na 46e minute pe na 77e minute. Na succès oyo et permettre na bapoulain ya technicien français Franck Dumas ya ko garder tête na classement oyo avec 25 points na 9 matchs aussi babeti, tandis que ba Orange Vert ya capitale congolaise bango batikali toujours na 15e place avec 7 points na 9 matchs aussi babeti déjà. Kinshasa et l'équipe partout. Tozala toujours wana pona ko servir bino pe ko informer bino po yangonde ezali devant na biso. Merci pour la confiance pe fidélité. Oyo bozali ko lembate ko pesa na KNB News rédaction ya ba Warrior, tozali toujours wana kaka pona ko servir bino d'une manière très très professionnelle. Merci na papa Timothée Kaimbe ozali na 2 caméras sali oyo nazali ko tala pe oyo mususu. Merci na Naomi Pila oyo songa nga pona ko élaborer édition ya mokolo ya lelo, toujours na coordination ya grand lieu ya communication tokutani mokolo ya lobi. Magazino Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.